Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas à dire. Bon, ça fait que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Minene. Très chers téléspectateurs à Congo Vérité Polele partout Bozolanda biso pe balandi Elengi na biso TV partout Bozolanda biso na poto partout bozana RDC na Afrique partout ba mbote belé parce que émission ezalaka moko pelista lokito o ezabongo présenté par un des servantes na bino Karine Zawadi na ebikete bozalaka toujours ebelé pona kolanda émission na bino émission moko ezala socio culturel kande na lobaka kipa na ngote so be foot ezana kati sport nyonso o musique comédie nyonso eza la politique eza na kati nazala toujours on a pona ko lakisa bino toujours ba musicien na bino mingi nga peza mingi ba musicien mais ba muso na ko tango sima parce que eza la ko makambu e yaka bosi ko mona émission na tout ça na bino beka mais na memeli bino so basiste na bino o bo sepela na mingi asken base kilo d'Afrique boso za ki kilo ya bumbu ko mona ki auto ko so mo lo ko moko boye lo esali ki ma aske base kilo d'Afrique vraiment les arabes œuvre au nzambe azo sala ka pour ba musicien congolaise na biso partout bazo bima ba dire bazo bimisa bana bazo botama ba koko donc ezo sala vraiment ba c'est bon na koyambela bino musicien na bino basiste na bino o bosepela kana na kombo ya asken base kilo d'Afrique asken. Bonjour. Bonjour Karine Zawadi. Ndeni santé. Moi ça pembe. Santé Guitoro Nengomona donc Nangolo Ankolo. Donc tout va bien quoi. Tout va bien kaka ndenge zala nango tout va bien Nangola Nzambe. Est-ce que basi boni musala na yo boni carrière musicale na yo? Ouais, boulot c'est bon, carrière peu dans les bons. Moni musique c'est la patience. Monsieur le roi toi patient, tu obéis ta musique. C'est un nord, ndetoye koli et puis comme qui ça vous appelle patient na groupe Ali. Donc carrière mais les gamins dans les bons. Do musique bien ndengo boye kola do yo penzo yo kola na musique quoi. Yo kodo musique na yo ezate ko lalo la muki musique do ezape ya yo kola. Mana ekoli basse na 2002, on a la deuxième secondaire. Lelo ça fait 15 ans. Pendant na yeko la guitare 15 ans. Donc à part guitare na cop musu na sala raté. Na eu diplôme na 2006 na biochimie. Ndena vidara rappeur abinanga na campus. À ma grande surprise, Père Routagena a fait l'inscription à campus. Maintenant, il a fait continuer sur l'université, na bétana de musique. Parce que nous comprenons que ça donne un aïe. Et en moni, si les gens ont la musique, ça dit na sala on a ba nord, na yekoli en op. Malgré que il n'a été, mais na vu temps ko affronter ba grand, ko yekola ma musique nenge et fengel. C'est quand on a voiture sans moteur, appelle la canne sans mon bondo, je se retrouve quand même aux anneaux bien. Mais yom doloba pour nous monanga yom doloba na ba fan ba talangai. Ba on ba doloba parce que ngana bassiste ngana muta simanga na beta guitare. Mais son na les gars mutaro mutu amoni foi ba ah oh musicien bien joué. Rapona suki moi style. Rapona suki moi ni là. Moutou soga fani place morobo ya boulot et quand on s'est retrouvé, je ne crois pas qu'il y a un fallu. Moi j'ai fait 9 ans, c'est beaucoup. C'est que avec le péto vivre donc voilà quoi ça va, tout va bien. Au banana album n'est pas cabossé. Ngai na bandi na biloko boma single. Ngana coach orchestre na 2008. Abimisi Maxi Singa né malgré moi et Maxi Singa na 10 sur 10 au ba manzi mwania ona kati tango ebimi ça fixé nga na ye tango na ye et sali ke ba salinga ba opération ba koti studio ba bet album élection ba manzi mamu selegete o simbara mate pour na ba ndi ona ba combattre tango ba nafika e kometa machoka ba ndi ona ba combattre tango ba opération ne kauki neta ona ye kozongela boulot biloko aboma. Nena beta single la blora boma na beti single la Kinshasa na mbusu lengo na ko beta album ya voici l'artiste avec danse na so Zarala et là on a beti ya Rolembola
Mais est-ce que yo musala o sala ngo baninga na yebi que bien sûr ça senga il faut ko tangela ngo to mali mais yo tangela no ngo tembala moko to ka skin kilo d'Afrique musala déjà c'est bon izo kende nana ngala kisto musala ngana beta guitare ex David ando beta guitare atangela ngo David abeta malade même pas Saoul biso en vrai dire basse na ba ina ira raté dans contrebasse contrebasse na guitare rythmique ba accompagnement ba guitariste c'est ba la na ba imambo mais to yé ko la repris à ba vie ne singa na travailler mutalak sanga basse ba to alak sanga basse pour avec ma passe ezaki Guilain basse ex bassiste à présent na chante na velanga Charlie qui a la Charlie basse asko na mikili atalanga motema ya Gidil Mpila ya Charlie motema Gidil Mpila ba talangai ba to alak sanga guitare ya wana et après tant on a yé ko na mo kanga deux fois na mo la na banze mo sengi fona perfectionnant na luka venanga angubas ana mikila no betera vena sambonda le père ngoma angubas na luka venanga nani venanga Jimmy Bass venanga bassiste frère Emenkan to travailler na luka na travail pe na venanga le fombo par correspondance c'est-à-dire na yoka ba disque bêta na travailler na du coup par correspondance et le ba fait qui orchestre maintenant na travailler pe venanga sunda basse par correspondance na travailler venanga Mimish basse par correspondance na travailler venanga Michel basse par correspondance na travailler venanga Binda basse par correspondance na travailler père nanga Nguma Lokito on a la respect envers les États-Unis Kolobi Gogo Nguma Lokito na travailler par correspondance na yoka pe basiste mo abete pas et pas à présent y aura long bijou basse. Vous comprenez? Na yoka bassiste anobete pas ya Papa Wemba que son âme repose un peu venanga Tosha basse. Na yoka bassiste moi anobeta kala et pas vers dix fois la basse. Et na yoka pe bassiste frère Patrice tira basse. Qui n'est pas frère? Na yoka pe bassiste moro abete la frère na so Moïse Mbie. Hein? Cédric Béton. Ana Mikil. Cédric Béton, grand bassiste. Donc on a travaillé, on a faire l'or mbong et bimi. Nagi mayewana pidigi diduidi dupidi ah bah c'est bien. On travaille. Donc on qui part on a muto ça la musique bien. Na yoka pe wanzembo ya ndeko na Innocent Balume. Voilà. Na ka basse mo beta na travail on a zarabum. Donc voilà. Donc ils ont essayé na oka te faut que ndo tangela ngo mais ato ko fa noka yoki ande ko no go travail makila mais to perfectionner. Mais na yoki ndeti ke dan toujours la sana kati États-Unis singa bi ke te Karine mon ba basiste wana na ba synthétiseur wana ba zana ba oka ba mission ba beta na bango na ba rap soit dans ba concert mais na ba studio penza boye bango moko te au moins tam souviens na bino le fombo ndia ye ko betela bino to ba tumsuso tangi wana nde ba ko betela bino mais la vraiment bino moko te ba to beta. Non, on a déjà la 5e génération. Il y a une émission de ça. On a un disciple. On a une salle école qui est bassiste, moi, 5e génération. Et même na bango. Les locaux na orchestre, on a bassiste na bango. Mais on peut na norme. Parce qu'on a bêta bilo raboma. Obama boire au soubeli courant au kangame. Lopango, au kabosako, lopango mabe. Askemba skilo bumbu. Na robeta lengo prévier moi le bana sionga mo fona boire kada askemba skilo bum prévi na beti zakala memba boaki askemba skilo bumbu to benga tant on a reçu trophée na Zambie lelo Obama beli askemba skilo d'Afrique wumela vous comprenez le sigo muto ba beti la raye supposons que vient le fomba ya beti na studio ala ba boire le sous na basabat ça la maté na ba leader na biso ba na ba esprit ya wenge vraiment do ya wenge ba boire donc ngai na sala boulot na beti ba ya ba boakinga comme bon mesano na beti ba ya ba boakinga ya mo ni ba orchestre mpo mo boire ba bassiste na bango mais ba ko beso ba ndo boire te ba jouer lengo na pona sken mais nde ba ko mate faut ba travailler les sous pour boulot ya makasi faut travailler faut te servir peuple faut te servir mboka mais na loba trop te na musala. Parce que quand on a soutenu mission la guitare na obeta tout et aussi la rara mais rendez-vous na baf donc de tout ça émission ba na mikilo ebi tout de na YouTube de Lugia Olembo la zarala to yo musala no wana sala donc c'est ça oh l'idée na mo so lobara rendez-vous na baf donc voilà solo et sali kelelo aske alongwa kilo ya bumbu akoma kilo d'Afrique li solango le kana ndenge nini
pour le lot comme kilo d'Afrique peut trophée wana ozoka ngo kaka olalika olamuki trophée pour penza to bato musu pe ba comprendre lisolo na te mais ba monga ko aski a joué trophée Monique Zawadi maza ama chansa abambaki journaliste pour mukona dara nominé Michel Bosso na sara internet pas na nabike na nominé na festival mo good music na République of the Zambia kuna na Lusaka ya lo ba fait na biso problème ke nde ba sa système à mona mboka nde ba fait na Yves Abdallah ba sa ba ndula war on se comprend ya lo la président na Ferrigo là que j'ai sali a été ma meilleure artiste africain na Cameroun déjà festival basal comme biso en 2016 basali festival na Zambie festival good music mais c'était uniquement pour les bassistes alors on a été nominé par rapport ya son ya Zarala ne la beta Zarala bazalika na posa ya bassiste tant bayoki babasse na beta na généri na fa Zarala nde senga ke baluka ngai alors nga bayebi nga te bazwanga nde baluki siko mutu amemanga biso na Zambie poto sara 2 mois na Zambie na Lusaka mais c'est sous que Chile que j'ai salé en passant notre on a posa bassiste oya lobinga na relation na relation na patron na benga presse bassiste na nominé na nini mo presse bien senga nini o azwa kombo na atinda kombo na Facebook poto tindele lien président Sanga na tinda comme Facebook batindela nga lien na Facebook Festival Good Music Republic of the Zambia 2016 ne na sala be mi so bo voter nga iso bo leki bo mona na mire na lien mo ezana ba koma bo place mo ba komi croix place mo komi très bien so cliquer na très bien le voter nga na sala be mi so pe ba kina web internet et à ma grande surprise jour ba ça tirage au sort nga na coup de fil que non bongama le 31 décembre jour à tirage au sort asomela nga billet bazwinga wa batinela nga wa permis de benga autorisation de sortie na vu avion à Lubumbashi na vu bis Kasumbalesa na koma Lusaka na koma Lusaka le 30 dans la longwa Kasumbalesa le 29 na butu na komi Lusaka le 30 na tongo na fani journée matokutana ba journaliste on te so li pe moi ba interview bani le 31 de tirage au sort et Salama et les premiers et là il remis à trophée ne la joie trophée là ne la vie trophée là aucun dommage à tout ça bon na Dallas na Yolo na pas Karim Zawadi ngana mwana bombo na botama na bombo mais et puis kana na mo futa na bongo lo et puis place na joie ndako sika ça dit na bongo na kimwenza donc trophée tika ne na pale ko atoma totiki daki mwenza tona bongo la kacha donc fallait bana poto mon trophée malgré ba mon fait ba mon ngolsu na na ngwa na kena na pas ministre na fa culture à mon ango c'est bon na les gars peut pas faire na so mamile là concert na yo à mon ango ba tout ba mona askembas meilleur bassiste africain il y a 2016 alors na ça ce que fort que Mukoloroya na zo soit trophée moi ta na mboka na ngaya ba benga nga soit na Tunisie ata wapi na boulot le roi de Kenya tant de zonga na rose peu coup de fil pe na Kenya festival moso et salamana ya rosa nomi donc voilà sikoyo ndeza boya skento mona bandiko na biso ba confrère na yo misusu bango ezaka même likambo o balobi kete bango ba betelaka bango na ba studio mais na ba concert na bango mo ba betaka na ba concert na studio ba beta te conseil ni européen il faut tout travailler on est lelo ngai na koma maman fan pe mutu mabenga lo ça va petit nga na lela ko trop ngo betaka basse na yo et puis on sodo le gars TV moi trop ah petit nga boire nga teli banga l'émission zana kodo on se fana busai dessin et ça nyo sonne zo par rapport ya musala ce que travailler au travail aux pesa le reste ya bablo mo complément ya na mutuka et lamba mbongo egoya on comprend pas mais il faut que travailler non ya nga na travailler faut tout travailler parce que ngai tino dae na sambela nzambe na carrière nanga na roza teke na studio na beta guitare babite ya okorate ba bengelo mutu musu jamais et on dit pas jamais dans la vie mais na ba jamais ponini moi je me connais qui suis ça dit na yebi boulot oza que musique yango na yegolango mabien ya kofinga te mais il y a ba norme et puis il y a travail et puis nzamba salanga bien na pembe na muto azama artiste musicien du sang kabo se ya kotumba ya robia venanga na artiste de ça
Mais générique na bino bocho beta awa penza neti kaka ezo simba nango te eza pe peut-être pe loko ezala bomo di bino basiste ko beta tam subo beta ki bien te ba guitariste bo beta bien te yango esala tam suso loko penza e vanda penza te générique ne di ya kotumba ya kolembola mais ils ont pas dit générique ya kolembola que simbi tende kasi ngana yoki na ngango mais to yo tangi kombo de simbi o lo bazo e simbi tende tangi na ba générique ya bato mususu kaso yo ebi ya simbi ka ngana ngo tanga ngo tena hebisi yo par rapport na musala no nga ko fana tena tangi loko mbabe kabo se jamais rata sebe na mbogo na episode ya kolembola merci na président Pachaki Mayele merci pe na biso mo pour to bosser Mikili Kinshasa d'accord ba yeba ke loko so simbi na utina ndaku na yo atoza bana poto Karine Zawada foutela quelque part en appartement mo vedi na utima na parler na ye na utina parler na ke kuta Matras TV hein. C'est toi notre Trace TV. Na moni ba générique à batumsu na Trace TV à mission congolaise. Mais au beta na Trace et après bozo zwaning to bozo beta wapi. Parce que ba yeba ra elo so simbi na ba production. Biso déjà ya rolembola to sala promotion une semaine Kenya bengi. Donc non son on a des na billet, il y a le retour à Kenya. Na la jour on a Ethiopia na boulevard ba contrôler ma mais c'est que le masolo rasque billet na donc ba expliquer nga bolongwana na aéroport na njil na 10h bokoma à 10 abeba na Éthiopie 19h ne bazo expliquer nga bo ça la scale wana minuit to avion mususu Nairobi 1h to comme na Nairobi bezanine ya kolembola ya zakalate producteur wana bengi presse abika bosser loko nwana na moto photo kende Kenya rapide ndeno sono bo bana Kenya baza mobiliser publicité les gars déjà calamité to na Kenya apparemment bo na bato ba Zambie Kenya non musique soki simbi nebe na production biso beta zakala pour la simba to la Zambie wana ba lusaka 2 mois to sala tourner à Zambie Mazabuka lusaka Mazabuka à 120 km capitale to ye to koma Kinshasa lelo lo ba bengi près pas mais c'est Paulo Tudilu na Angola wa beta ba grand artiste Mboko Kabose il faut ya rapide passer zakala za na vague mais to kena Angola na bo avida passer le ba tumsu ba na Angola ba ola na palaka na mabor biso fa na Angola na Villa Alice bato ba na Angola ba ebi Villa Alice alors to la nesna nesoro ba to la nesna grand hôtel hein to la hôtel du fleuve donc biso to la awa place mutuganeza fina Atlantico place ba beta ba concert donc to yi Kinshasa to humilité ya kulembola tanga bimi mais c'est Gichung l'homme d'état na Londres là nanga le grand producteur Gichung l'homme d'état a été bagagé à mes macabres aussi pour le Kenya. Et puis Kenya a voix normale. Toujours Kenya. Ceux qui toyent Kinshasa, non seulement bangola soit bien il faut tous en acheter. Des hommes qui ont l'embola oyo, yo les deux autres ont un niveau. Oh merci. Mututu à l'emboli. Na bilo na mo bimisa ki na terrain ko, l'emboli on to l'embola. Dans mikolo to l'embola donc voilà. Olembola. En tout cas, Placide Olembo, Olembo, ya Olembola, donc, il y a un Canada, Mikolo, il y a Olembola, chez Kabose Bulembo, il y a Otumba Rolia. Est-ce que base, dans toujours en États-Unis, lobby, Dan toujours là. Dan toujours en États-Unis, na personne va monter trop. Na biki na on attend ce coup de fil. Dan toujours là. Dan Sola, n'est bien, Dan toujours là. Dan toujours là, na bandé 3 fois, Dan toujours la 4e fois donc. Est-ce qu'un basse ma fois senti pour na charge ya bana boum. Alors bi est-ce que le rôle nenga zani bonga solo la bien relation na na ba confrère na ba basiste zandeni. Ngai na la relation bien na muto sala musala bien 1 et de 2 na bateau yo. Bon en fait na ebi ma ba bassiste ma troisième génération na pour la claire na ma sincère. Pour les lois à moi passe pour mon informatique ça y est ba na mbogo ya passe. Na ba jeune hein na ebité tom sur otangiranga na Kinshasa ba jeune informatiste hein au monde magi non et pas présent Ferregola au monde magi non à présent faire na sima na soda ne mo baza masala marque house Freddy Makola au monde même pas présent Ferre à la soldat ne mo azana a wulu na mbonda vous on pas soldat o ezake ngana garçon de milliers na boîte na la ville laisse le na la ngosuma na koti bona okuta tola bande ono batoni ko ba fifisiwa maintenant tala boy a wulu na mbonda zawana omuna ke no garçon de milliers ce que pas présent fali poupa otamage na sima wana omuna mage Arnon Madro mazana garçon de milliers
soda. On n'a pas Kenan Alvarito, allez soda. On a battu à Sima, s'il vous plaît. Battu à Sima. Vous comprenez? On a Billy Sente, soldat, Yamakas. Soyez pas là. Et pas Fabregas. T'es soda. Ah mais il y a un motoné à bête la caille dato base à bête la caille moutazo bête ba tengama ba yamado ba kirsis c'est dato franchement bien matin parler na yebiete pas maïso fabro na pesi ba mbota trop na simawana personnam Jonathan compagnie d'Alike il a été so muta kufune folo ba bien nga garçon ana atikala kosolane boite namona une fois l'émission à Sibia c'est pas Esther la mignonne nga na émission namoni pas za yo na yepa olega yemona guitare nga na yokuta bango bonsoir Amati a fait l'émission tanga beti akiti nga na fait ya félicitations abima kena to sola rapete ndemo ko la kufa ala matanga na butu personnel c'est un génie. Exactement, ce que je fais là, non. Bon, on a tout mais public on a besoin de yoga musique, yoga bleu on a tout bêta. On a maman so fa bolé là, Jonathan li compagnie d'Alike. Le yenda la star na sima, comme ça RRT. À Paris, la vérité c'est me pas la on a pas outé olonga. Hein? A outé aux alans outé olonga. Na ndo rappel on boire to malgré na ebiete. Et après, la vérité c'est mo peso avec Yoana Neymar Sente. Na yokaki pour nga na yo bonne musique na o wanga nati na yokaki à part wana mais basiste na yebité franchement basiste dato base ça non pas maïso frabo so la nanga fo balande la peine basse parce que on y basse l'autre bêta et le on mettre l'accent guinéen parce que basse faut faire la question réponse faut ça la phrase o etika la batu lelo ngai et ça la fier ngana gene mission journaliste mo yembela ngama tupidi du di tukidigidu pigidigido pakadagada zagala omona make na teka phrase siko basisi lo bana kuna mana yo baste na yo kananga mingi accompagnement na clavier basisi mana yebite na nga Jerry Kobekto so yo kalikambo donc tellement teko to so mamna ni susu on to rumeli donc telemite to parce que yo ndo olbi qui pas Fabregas muntu azate yango to sauter to so mo fula muntu ebiete faut pas yebonde ba ebi askemba parce que lelo yo ngana koma na oke beta matolo place na ikuta pe leader mo ambokaza parce que ba yebi askemba na sale fort na obeta ndule maintenant on les gars TV trop pour battre yebaka mutabeta zagala ka bo se ye wana basiste ngo ye mutabeta olembola eza nini promotion ko bango nesinga na yebiete et puis na yoka basse te na orchestre wana bien on le micro faut ça le fort baluka basse parce que ngana yo ande accompagnement na clavier Nicolo pe na yo ka pembonda bonda génie mon ya mbona félicitations à Maïso Fab. Ok, merci à ce que Kilo d'Afrique Basili. Je pense que Basili, autant que déjà on a Basili, donc comme il a souka émission na biso Balandi Africa Telema TV Congo Vérité Polele na Elengina biso TV bazo landa yo olobi nini kasi pona makambo na yo olobi. Makambo na ezake merci na fa na biso boyambagi et oyo boyambi Maxi Singa na biso ya olembola. Je n'ai déjà on a kalaté mon konzo bimisa abimisa ruma mo pe bimisa bukambetu je n'ai na so batu bazela bukambetu na ko sabinote bat ba kan sa je n'ai na so ndeza ya olembola te ya o ate ya olembola e po lembola ka terre mais bukambetu na so zawadi e loko mko to boka na mboko yo bukambetu on sunni bukambetu sadi ngas kembetu no lela na comprendre mbetu mo bi tsekwe koti et puis mbetu ngi ngana mo trop faut bukango zimbetu soche na sanswa et non to boki na gozo bukambetu to pesa message mbetu to mabe na chambre no faut bukango alors Maxi Singa lone comme dia na suka biso to okende Kenya to sara 2 semaines na Kenya soki to Kinshasa malama to bandi album wa mission donc non sono boye bayam souda bandi programmation ya album wa mission cette fois-ci mon konza pia na chance na Tchanzembo na yoki banama inde bache banzembo beti coup de chapeau mais na lobika na micro bana poto bola na sele moment waza na posa bima na nzembo na ngai abenga parce que ngana soda na kolinga teke nzembo na mboko échoué parce que fona tika histoire na Congo ke nzembo bazisa na ikanga
parce que ngala na ba mikolo ngala ba nzema vela nga suna ba se libérer beta vela nga mimi changa leze beta vela nga Roberto Carlos binda ba se beta vela nga lo fombo ba nzemo ne beta. Pourquoi pas ya Skembas vela nga ba Jean-Louis Bikunda, pourquoi pas ya Skembas. Alors nga nzemo na nga ekokanga na mboka c'est le moment mais na nazi mutu te ya osoma to sola ina mutu mo mais nena epsaki prier mon ngo mo likolo nga na fenga na degré parce que nzemo esenga faux promotion et c'est un bana programmation et puis il faut faire un sous makamo pour répondre moi tout ça makambo na makisi mon système te yo ni akisi mon système vous avez bana yesu mafia vous êtes là maman vraiment donc tout le monde peut contacter nga bo benga ngai pour osoma nzembo to babo ko dédicace to komi na temps oyo yebela temps numéro na nga plus 243 89 75 85 75 2 plus 243 89 75 au bandeli sous 75 2 plus 243 89 75 85 75 2 batu de sommes na WhatsApp mikolo na kanga ngopo na concentré pour na nzembo ali ma dérangement te bobenga na numéro na pesi brojaz jamais déçu. Quant à moi pour finir, na pesa taba mbote. Mbote. Na pesa mbote na Belgique pa ave na Landry Bisidi Mboma Bololovier. Na ipte na lobande nini. Ve na Landry Bisidi Mboma Bolo ta petino na Bundara. Ve na Alain Dinamo to sola ina yo ve nzembo yango. Na Louvain Alain Dinamo. Na yebongo na Paris pa Mubia la Maimbi le Boursier attaquant de Paris yo attaquant na bango na Paris. Nzembo yango yo Mubia la Maimbi le Boursier chant yango yo. Kaka na kati ya Paris on appelle mbote pa mama na nga Zizel Masamuna, mama na Isaac Boulembi, mama na Kecha, mama na Jenny Sibli. Voilà mama na biso Zizel Masamuna ba respect belé. Kaka na Paris on appelle mbote pa ya camarade Mokonzi. Igela kwa fait côté na Pavon Sous-Bois. Kotiga wana romona salon la coiffe, Igela coiffe à Pavon Sous-Bois na Paris. Igela coiffe na pesi mbote ya trop. Kaka na Paris on n'est pas Firine Kina fous-moi forme Firine Kina fous-moi forme bilele na pesi mbo théâtre na Londres siko mboka yaba président Guillaume Chung l'homme d'état na Londres on a ka na moni mingi vena nga Sami Bouchabou na Londres wana nazo mona mère na nga Rita Zangu la japonaise de longue jambe na zongisko na France na Saint-Étienne on a ce base à Skemba spatial au monde a rifin côté japonais qui est le toujours dessiné un garçon réel Dichema 15 jeunes producteurs na Bossanité Charlie qui a la montée magidi mpila na yesiko na Belgique mère nangai bijou mère supérieure na Belgique car en Belgique on Charlène mo c'est comme moi ça munene moi ça pembe Charlène mo c'est kanabela wapi les sous Est-ce ton combien de personnes boye belé en tout cas libanga yango tuli la raté ma funa futa na ku kalamine de les 5 funa boire batu po na zata mo lo rota yo moro yo tulinga te soki askabala balate na balate na engagement na mututé parce que bata poto ba benga trop yo bala na balate na botaka ne mwana persona mon fils Raphaël Boulemba Kenda mwana nga kufa mwana moko na botana na minchona na lifanto te na bala pété mutu nyonso nga so na Skembas contacter numéro Trosola. Ok, merci à Skembas Kilo d'Afrique na moi que to komi na suka émission na biso parce que ceux qui boy qui article ta ko baka a d'autres ko mati lobi batu bazi belé. Pour finir na le belo mo o ma ko kata de grand réel pardon ngai Skembas naza mwana bumbu na botami na bumbu lelo to futela ba bongola médecin fo bima yo yebi mais na sala fierté mabele nanga obi nga ba finganga avec kilo komi na bango mwana bumbu mobo mais na même charge ya mabele parce que même Jésus au papa o bossa na betelemte so déjà mutu oyebe siko wutite bo place okendo yebande ya ona ndima charge ya mabele alors bumbu na selembo ezelo mo za gal bana gal ngana utaki Angola pati mambula sela nga polo ya haut niveau plus de 150 polo ba sela nga barbecue na village congolaise pour na mona ba mabele kono sola na bana poto partout aux États-Unis venangai nani Kovoki Temo
Kovo Kitemo Mundabi Waba Sport aux États-Unis ve boso la marambo Trésor Malunda Dibal boso la marambo bana bumbu ngalelo na obundela mabele maintenant on doit poids mabele na ngati. C'est ma toute première fois dans le ballon à TV. On se comprend Zawadi. On a obundela mabele funa joie soutien 100%. Au moins maman na bumbu prêtre à soutenir les ministères mon o ezaga yebi kutu so tu na venir là ndo habiter so tu na venir gindinga habiter so tu ne dal aye bien ote o so pas maman lo so na bibo pe salinga passe bana bumbu fo bo changa poids à 100% pour nazo bundela mabele bitumbo ngamo na kokangote spirituellement je me bats seul boulot na obunanga mo bino fo changa ne poids na mamo parce que ozanga short tete parce que ozanga basket pour na zanga ngobi parce que ozanga carte na niveau na ngabo bana bumbu fobo sangana bolo baliloba Ladi Mvula banvu ya Ladi Mvula venanga Roger Ndonga les grands colonisateurs bino ba prêtre gal na olela trop gamboloa ba prêtre gal bana bumbu bino ba prêtre ba yemba bino partout mubia la maimbi bosola JC Darty le béni de Dieu na Paris venanga JC Darty ba tutu ba otala eloko bana basi ba boyebsa ba prêtre bumbu ba mena ba ana luboloko ba viki mabanda nazolela botika petite na bagarre mère nangai Emily Bumbu motema présent Furo Zephyra na Turquie. Merci à toi bobenganga na numéro ya ngwana merci. OK, merci merci Balandia Congo Vérité pour les na Elengina Biso TV na kanisi boti koyoka musicien na bino basiste na bino obosepelane asking base kilo d'Afrique ninga utiko belela et ça là bien tant mususu so net que musicien mo boye auti côté wana auti na mabele na biso il faut to défendre il faut to soutenir kae parce que azo bunda pona bino azo pesa fierté ya mabele na bino donc et ça là bien de boye qui azo lele ça la passe donc ngapena qui passe il faut vous soutenir. Alors merci beaucoup à toi Jerick Kobertox Nzamba image parce que Nikolo ka musala kaka biso aka musala. Jerick Kobertox en tout cas réalisateur, il est mon réalisateur, monteur, caméraman, il y a Bogar, il est mon patron. Jerick Kobertox ou bien en Wende nayo, il est mon président de théâtre, non comprendre été. Ah mon phénomène. Do boss. Président Jerick Kobertox ou mela musalo sala eleri maka bana bumbu bana selemba kilo ya zo défendre. Naolela. OK, c'est bon, vraiment, merci. Merci à toi aussi, mon boss, Nef Limiangala. Na Monique, bébé, na biso tiko botama, félicitations, il y a trop. Merci. Merci beaucoup. Na pesi ba merci Ebele pe. Bambote nanga Ebele et pas ya président Chimanga Vidi parce que ozo soutenir toujours moi na yo talakaka. Je ya oloba princesse ezate mingi ka ba merci parce que ozo sala pour musala ezala. Merci Bambote Ebele et pas ya Teddy et Tekia. J'espère que vous êtes toujours dans la Vita. Pourquoi pas aussi na Fabrice Ngoma, oui déjà dans la Life Club. Merci Ebele. Na pesu merci Ebele na kati États-Unis wana na moni Dan toujours la Mireille toujours la Francis toujours la balobi ceux qui osent na poso beta développer na kati ya Yolo City awa OK na famille toujours le beta développer na yo et na kati États-Unis na moni lisusu Papa Nabiso Fancy Papa Fancy Bambote Ebele siko zali pe ba merci na pesi na kati ya Canada na moni Michael Malonga Christian Placide Olembo Michael Malonga Christian Mama Brigitte de Ketele Bambote Ebele pourquoi pas aussi na Mama Oabota Karine Zawadi Mbe Servati na bino Mama Fatouma Zawadi Bambote Ebele ngana bino tokutana na prochaine émission bye. Bana Congo bana poto bolanda Elengina Biso TV avec Jerick Kobertox. Jerick Kobertox. Jerick Kobertox. Jerick Kobertox. Elengina Biso TV. Elengina Biso TV avec Jerick Kobertox. Il n'y a pas à dire. Bon, ça fait que n'oubliez pas que Elengina Biso TV. Jerick Kobertox. Tiens, minene.